Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Ah oui, nous sommes encore de retour. Bonjour, bonsoir. Les travails nous obligent, les travails nous obligent, pardon. Tellement nous devons booster notre chaîne. Chaîne est qui n'a problème, alors on doit booster en travaillant beaucoup, hein. Voilà. Quand tu as aimé partager, pourquoi pas s'abonner. Et Zanga Wabino BBC Mpoï TV, Bandeko. Ceux qui sont à Liboso, s'abonner. J'espère que vous allez bien. Les lots aux lundi le 1er avril. Ticket Nzambinanga à Pambola Bino, Nzambinanga à Bombilanga Bino. Vraiment, bon début à semaine, bon début à semaine, bon début à mois et à avril. Nzambe aïba toujours combattre la biso, protection surtout. Alors, famille Libota, shalom, shalom, shalom. Le Péchalov, on est ensemble avec vous. Pourquoi pas les Dinachou, la Chine, toujours. Voilà. Quand tu as aimé la famille, focus, tous autres, la lelo 9e épisode, il y a fait Menabiso Master. Voilà. Bandeko, na une analyse d'anga, tozaka wana. Na oloba toujours na osise ko lobangote. Je crois lobinde ko za la journée à Souka oyo. Peut-être ou encore 2 jours oyo batie pour na kokunda artiste na biso. Je souhaite bon parce que les réseaux sociaux vraiment ça va pas, c'est chaud. Chaud, trop de bêtises. Alors, bakundana moli mom deko qui ne copie manakimia et tu tourner page tout à la makamususu. Voilà. Bande kota on a ça la analyse d'anga, je crois titre na biso bomoni photo ya miniature nanga bomoni, c'est quoi les problèmes là bomoni Maxi Bondoué na bana ya Jani biso nyoso to mona qui arrivé ya nani ya Maxi hier soir na Kinshasa et la dame a koka quitté kokende ou encore un hôtel place à Kovanda ou encore na famille nae. Donc après aéroport directement à Kendaki na Mbinza, je crois que kuna nani matangeza direct à que non, je dois voir d'abord la maman de qui? La maman de Jani. Alors tout le monde qui sans vous cacher bandeko Maxi azamutumoko boina ebité. Ata toke na ba commentaire loko biso ba congolais toza toujours na ba parti pris biso ba congolais toye ba rappel loko toluka te mais na majorité à ba commentaire vraiment eza na bato o vraiment ba bazo je suis Maxi et tout kolanda na oyo asali ndenge to mona ki matanga ndenge bandaki et tout et voilà présentement elle est à kin pona nini pona okunda pe ndeko na ye mais esuki wana te biso ba congolais ndenge toza toujours na ba problème bandeko et comme pourquoi Maxi azo sala babiloko na nyonso alinga la kisanini pona bato mususu e komi matalana ça fait mal na communauté congolaise ba oyo to mona ki bango na restaurant bolobeli bango mabe obino wana na restaurant na oyo azui ton na ye akei akiti na aéroport ake straight na Mbinza bokomi ko finga ye lisusu soit disant matalana et azolinga kolakisa nini congolais toyeba keloko tolukaka te toyebaka pe eloko tolobaka te maintenant to sala nini na minute oyo bandeko bakutani na kini balobi ba partager peut-être petit déjeuner na moi restaurant ka ndenge zalaka bolobeli bango soit disant que non maman Jani azakuna e azangi moyen mutuka ya kokende kotala ebembe et tout bandeko moko ba famille to kaka pe soni na fongola non moi parenthèse muke ebembe bosengi babimiseli bino ebembe de mikili bakitseli bino tina kini boyebi bakobasio elekaki wana te po peut-être ebembe zonga na kini mutu azaki sans document siko ebembe komi na kini kande ba memeli bino ebembe na kini baluka bino sous transport à mama akende kotala ebembe bandeko toza pe sérieux ko toza pe sérieux toza la pe sérieux malgré que non Maxi a lancé un message non famille ba congolais non pas jusque là il faut savoir se gêner pour ne pas gêner les autres. Il faut savoir se gêner pour ne pas gêner les autres quand même.
wana vraiment nga eleke linga makasi bandeko na lobaka na sola nanga ka pembe na sola nanga pembe atata ngolo ba ebe boza na restaurant boke kolia kuna mama Jani nana moni bembe mwana na ete depuis kitaki na kini nanu ake kotale bembe te bolukele mutuka non arrêtez un peu arrêtez il faut arrêter un moment il faut arrêter yango ba famille yango bandeko ba artiste ba artiste osola rapena ba famille na bino tobo ite bandeko bozwango na ndenge ya mabete. L'essentiel a été fait. L'essentiel a été fait. Boye ba pe komi gêné bandeko. Boye bima sous ko kene ko tele bemba mwana na ye na 50 il faut boye ko lancer message. Aïe. Aïe. Ah. Nga penza na baye na baye penza bandeko. Na baye na pire esprit na baye. Faut ko yeba pe ko se gêner. L'essentiel a été fait. Pour ça qu'il a besoin de bébé ou t'as connu et beaucoup mi vandi sous bon le caïbso mon tout kato kene kotal. C'est quel genre de famille? To solo la kaka bandeko. Sometimes comportement et biso ba congolais yango to yeba na moni commentaire moko ndeko moko azolo ba congolais ce qui a koti paradis, ce qui a koti lola, c'est qui a sauté mire. Maxi à la kisi biso depuis poto douleur naie. Depuis kaka donc 2 heures après artiste kokufa. Maxi la kisa qui so douleur yemo ko lobi ke non na conduire place na place on a keneki na matanga c'est 3 heures du temps na ba émotion azwa volant nga kutu na émotion na kokana nga okumba te na ba émotion azwa volant ti kuna 3 heures du temps bon moni ba makamnyo se comment que na ba finga ki epé la brina finga ki et tout botali Maxi a transféré ki na loba ki angwa lobi a transféré qui douleur wana na monde entier. Oh maman Denise asa kinini akoka kiti alobi kino fondation nangezo a charge ya nani ya retour à Ebembe. Dommage. Du moins tomoni ba o délégation nyonso uti na poto o tomoni penza kiti pas straight mbala moko après aéroport mbala moko aleki na et pas ba Jani c'est Maxi. Essayons un peu ya ko comprendre ndeko ya ko compatir ya ko féliciter mutu. Siko bino bolobi ekomi matalana. Kaka bino le susu ba o ba vandi na kona bango bazolia mwati, ba omela mwati, mwa lipa, mwa ko partager, mwa ko solola ka ndenge ezalaka, o matalana. Siko au juste tozolo banini awa. Au juste tozolo banini awa sur les réseaux sociaux tolingi nini nous les Congolais, tolingi nini. Ça fait mal. Congolais a critiqué kana eloko eza ko critiquer te. Congolais a lobaka biloko eza ta ya koloba te. Bon, nous devons comprendre que nos réseaux sociaux tozoeba comment est-ce que Congolais so fonctionner hein. Geste oyo Maxi asali bandeko a commis à l'équipe straight kuna. Bana ya Jani ba présenter bana. C'est une mère. Elle a un cœur. A même moi na libumu na ye. Moi so babenga stérile. Tolanda ba témoignage na ye. Mais du moins a même zemi 9 mois à bota mwana. Et a yebi pas si douleur. Il y a kozala orphelin. Tout le monde qui a présenté qu'ils ont encouragé bana. Encourager bana bandeko nzamba zaza ba orphelin bota leki nanga papa te mama te mais lelo azotanga na université nzamba ba orphelin d'azotangisa. Donc elle a essayé de transférer loko moko boy courage moko boy na kati ya bana. Mais so peut to lobi total papa lorsque azaki kuna est-ce que bana ba banza kozwa ta $10 à papa na bango baba na ikozwa te bana ba bimi wana papa 16 ans. Mawa bima ki aye ko yebisa batu ndenge ata $10 ata $50 ezaki problème pour Jani atindi la bana. Mais tala mulongo a sombo Jani atiki. Tokoki ko condamner artiste te aza artiste mabe na ye bolamu na ye nyonso nzambe nda yebi. Ngana solo bango toujours awa ke non liwa na ye e interpeller batu. Liwa na ye e interpeller batu. Maxi a lobby très bien. Poto nyonso, biso nyonso ta na Afrique d'ici to le la Jani. Lobby bande qu'on appelle ici télévision na tie film ya Moscou vite vraiment. Nazo sekana kolela.
Nazo sekana kolela parce que nous avons perdu. Azaki na makasi na ye. Eza lokola te ke non lokola ba shaba déjà basaki ba seba koli basaki déjà ba maladie na bango ali mabumu ba bela ka et tout ba HB zaki s'est avancé et non pas Jani. Nakangi parenthèse. Maxi asali nini? Ayebi Valérie yake non na uti poto na ke Congo na ke kosa nini na ke matanga na ke kokunda collègue nanga na ke kokunda mobali nanga ya ba théâtre. Elle ne cesse pas ya kolela yango ya koloba ke non mobali nanga ya ba théâtre mobali nanga ya théâtre mobali nanga ya théâtre. Oh lelo bo pakoli soit disant que non Maxi bima na Jani. C'est eza passe na communauté congolaise. Communauté tozala bato. Communauté tozala na sens ki bo moto. Communauté to comprendre eloko mususu o eza ya koloba te. Parce que lorsque tozo mélanger babiloko, tozo eba siko place tozate. Bali na restaurant, boyaki matanga, boye matalana, mama ya nani kuna na ke mona mama nini te, bo luka mutuka bo mema mama na bango pe kuna. Oyo pas lui ni azana azoye ba valeur ya keno na uti kini na uti poto pona kwa kokunda ndeko nanga na okena na hotel place na ovanda te na kena na matanga ake kolelisa famille ake parce que to mona ki biso nyonso Maxi nda boujaki message nyonso zaki Maxi nda boujaki ata réseaux sociaux to yebi to ninité na minute na to lobaki zaki matalana te. Na minute ezaki matalana te. Na minute ezaki matalana te. Et c'est lorsqu'à kiti a keti kuna. Mais ayebeti na kite likiniti. C'est que ayaki nde matanga. Pourquoi pas kende kuna? Pourquoi pas kende ko compatir na mama? Parce que amona ki ma famille na bango kuna ya ba collègue na ye. Ba moni ba vidéo nyonso ya poto. Ba moni musala donc abimi on dirait héroïne moko bona ko ba abimi on dirait star moko na matanga oyo tondima yango. Matalana ni ya okende ko sala wana. Bande ko bino bokanisi ke ezalaka facile nani Jani azande kwa ya nani te ya Maxi te. Elle a bien dit moi j'aime Maxi azoloba très bien zo ka penza ke no mutu azana sans akibo moto. Elle a bien dit alobeli nani mama ya Jani wana bon famille ya Jani wana na se alobi Jani azamwana na bino bo si bo botaki Jani azaki susu ya bino te azalaki ya batu nyonso na sa mokilo kwa biso bo toza ba collègue na Jani akomaki pe ya biso. Donc azoye ba compatir ba douleur wana nyonso ya ngambo famille na ngambo ya collègue. Sikoyo soke kitaka wana akepe matanga ngote kaka lobi ye moko lobi na aéroport na zolanda na landaki. Bande ko na lingite na mona mama ya Jani kaka mardi. Na kende mba moko na mona mama ya Jani. Mais Congolais lokola za mutu kaka ya polémique, Congolais za mutu moko a comprendre lisolo te, Congolais za mutu moko a réfléchir saka na ndenge na ye, il faut mutu mususu ya ko réfléchir na place na ye pour comprendre. Et comme il matalana, Maxi azo sala nini, Maxi boy non, arrêtez. Ce qui na famille a Jani, ba capta ki ba biloko mususu, ba capta ki ba message mususu et beta maki penza lorsque ndekumwana na bango akufaki, c'était Maxi hein. Maxi, donc Maxi a sali eloko moko na liwa ya ndeko na ye oh non. Siko ba initiative nyonso azui abeleli mama Denise ayoki ba chronique biso peto eto beleli ndenge zala kaka. Et voilà ebembe kiti yango wana. Bobengi yango matalana en guise de quoi? Ça fait mal hein? Réseaux sociaux, tous à la kabatu, tous à la gentil, hein. Franchement, tous à la gentil et ça bien, hein. Et que ça là vraiment qui toko makasi. Parce que ceux qui beaucoup ya koloba, Maxi matalana. Bolobi pe bao baza na restaurant matalana. Alors toyebi eloko côté, toyebi sous eloko to lingite biso ba congolais. Différence c'est ça toujours. Maxi, elle a lancé un message. Il y a Moutuka. Pour bazo maman banine. Et ça n'a pas de problème. Elle a lancé un message. Ma famille, mon sous. Façon nazo kakanda nzambi. On se battait la kamunoko. Ande ko bo aimer beau partager hein, bo aimer beau partager tozo solo la kaka, tozo solo la communauté congolaise ya bandoki oyo
Et comme ce que non Maxi, Matalana Maxi alinga la kisanini. Bandeko, vous savez, il y a d'autres relations, hein? Et les kakata kindeko. Famille, il y a collègue nae Maxi, il y a collègue nae Jali. Baebi. Biso nyo soto ebi ke non Maxi abi maka pona kwa ko belela. Vinde kwa zo le kanango bo fongola miso. Oh, yemoko après liwa muto alobaki, ma chérie, je t'avais prévenu. Si ça arrive, je viendrai. Je crois peut-être dans la tunion sur poto Maxi, elle est la seule peut-être où elle a transféré ou encore à couper sa message à bien à biloko oyo ndeko na bango bande ko vivre na kati na France. Hein? Alors beau pesa Maxi beau kotisa Maxi na buzo bate. Beau tika ye alle la collègue na ye ndenge bandaki nango et puis boye bandenge azolela wana abandeko solo na collègue na ye te pour na labrine pour abima koya ko belela au secours babenga mutu aliboma mais maloba mutu aliboma yango ekokisami. Vous voyez, tu as le maboma, vous savez qu'il y a une vie, peut-être que vous avez délivrance. Vous voyez, hey, Zambi utilise Rabatu Moko Obazanga Tina, na s'incarner na Katia Batouana. Aujourd'hui, Natal la Kabbalah fait Maxi. Maxi a commis plus spirituel. Attends, ce qui te dit, la spiritualité, lorsque Maxi a Zoloba, tu sens que non, une femme responsable. Azo dégager sagesse moro, azo dégager intelligence moro boé. Oh peut-être non e bande donc Maxi a lekelinga penza, a lekelinga na makambo kwa depuis nani akufa ki na découvrir qui est Maxi. Yango boyo kanazo ba je suis Maxi. Alors bref, communauté congolaise. Tout s'est gêné. Bao baliaki na restaurant Matalana. Maxi a quitté akekuna Matalana lingi kolakisa nini. Non. Mao ale la mobali na ito ya mao. Biso tozaka bato ba problème. Biso to yaka ko opelisa moto place ya ke no to raisonner to ba place eza ko cha moto te to tala na misu to vanda kimia. Non, biso to pelisa kaka. Ake ayambi bana ba présenter bana atali Aleli, ya janyo tika kinde bana boy, belé boy. Malgré bana bazole là, moi je ne pense pas que nos bana na bazana esengwa papa na bango parce que je ne pense pas que nos papa na bango azbana ta ko sala moi koli ekei ya bana bazwa bilamba Toki ko condamner était réalité eyebi kaka, ye moko ndinga kei o ebana ko se passer. Mais là, ce qui na juste pour na koloba bandi ko botika Maxi. Botika Maxi ata soki lelo ke no première dame akobenga ba artiste Maxi akoza la première akoza muta liboso wana Maxi oyo parce que kelelo na ye kolela ya Maxi mama Denise ayokaki botika courage o Maxi azanango mbino nyonso bien batu mususu pe bazaki nango te ou encore so ipoza na courage yango oleki ya Maxi bima kasi to mona yo na ba courage oleki ya Maxi courage ya Maxi. Non, on a place à Kosala, Matalana te Maxi. Place au bon on a mutu bo perdre peut-être les lobos ça peut-être émission bo ça peut-être nani gag moko bien film mais moko bolbi ah il faut yenda jouer mais à beaucoup tcha il suscité parce qu'il n'est plus. Est-ce que bozo tala ba niveau ana nyonso ana ya o ezo pesa pe passi. Tout mon abadina na ba kenda na ba poto dina nazo plan azo poster. Dina nazo posté na ba page na ya Facebook, ba film azo tourner mikolo na ba Belgique na ba France. Ya jani azana kati. Pourquoi ba na ko benga parce que ba yebi. Soki botali muto azali susute. Allez-y comprendre. Muto ale laté azaki mobali na ye, atiki na zen. Est-ce que boza ba tout vraiment communauté congolaise? Pourquoi bolinga ko traiter ba tout pona ba kon bolinga ko traiter bolinga parole ka ba tout buzoba?
Tokyo lo baka ateke no il faut ka ozala muto okufela nde sikoyo okoyeba pasi na bande ko biso nyonso tokufela toyebi ba pasi ya douleur ko perdre ka mutu toyebi azolela parce que ayebi importance ayebi oyo aki aza nani. Bref, alors botika makambo wana Maxi akitiki ne pona kolela ndeko na ye pona kokunda ndeko na ye ake na famille parce qu'il fallait kende, il fallait koma matalana ya nini isusu. Voilà bandeko na komi na suka ya analyse na biso bo aimer bo partager bo booster chaîne et ça biso bien et numéro na biso ça toujours wana ba baza na besoin ko benga bo bengi on est ensemble avec vous. Famille Libota toujours focus ba bon depuis sous ya mois ya avril ticket nzambe na biso abate la biso le quoi to continue mois avril toko tango na kimia nzambe abate la biso aza na biso bandeko. Voilà, beau aimer beau partager, je suis Maxi hein, je le dis à haute voix hein. Na ba commentaire ata congolais ninga za na ba makamune ya tina te mais na ba commentaire vraiment Maxi c'est tout le monde penza bazo sepelana Maxi. Voilà, je vous aime bien la grande famille, d'ici là portez-vous bien, tokutani prochainement. Bisous, ciao. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Bana na Biso.